esili hein. Ekoki bino. Demba. Demba. Moi na mai. Esili. Balula eza clé. Otomboli o baloli ya ofesongoli. Balula. Alors. Mobutu ye wana Tshisekedi ye kuna. Ah, on a fait comme une fière, hein? Commissaire, on a fait comme une fière. Vos impressions? DDT. Les canaux secs. Les canons au bout de 16 écoles, c'est vraiment impeccable. On a fait un tour, on a fait des essais techniques impeccables. Les groupes électrogènes donnent très bien, les groupes principaux très bien, les refroidissements très bien. Et voilà. On a fait un tour jusqu'au niveau de l'aéroport. Proche de Ginkole, on est rentré sans faille. Vraiment, c'est bien. On doit en commander d'autres. Oh, ouais. On doit ajouter d'autres. On doit ajouter d'autres. C'est un modèle pour Congo Brazzaville, pour Kinshasa Brazzaville et pour aussi Kinshasa Malou. Et Kinshasa Malou, ça doit être à coque. Fibre En alu. à la lune. En alu, parce que notre fleuve est sauvage. Ok. Merci DDT. Vos impressions? Vos impressions parce que nous venons d'arriver. On a fait 2 heures. De très bonnes impressions. Vraiment. On a fait une bonne randonnée. Parce que ce n'est même plus des essais, c'était une randonnée. Oui, vraiment. C'est bien passé. Vraiment. Et le moteur? L'aéroport impeccable, moteur impeccable, climatisation impeccable, conduite impeccable. Tout à fait. Le fleuve était clément, bel environnement, bel air. Tout à fait. Vraiment. Et surtout en bonne compagnie. Réussir, c'est notre devoir. Alors on continue de se battre. On continue de se lever chaque matin avec la même détermination. Parce que c'est notre devoir. Parce que c'est notre rêve. On n'a pas peur de l'effort. On n'a pas peur de la fatigue. Tala Félix Etsudo atelema. Mutumbali bumu molai. Est-ce que mutanengon bozo pesa confiance? Bozo pesa bango confiance. Tala caméra salité. Vital caméra salité. Escroc grand manipulateur. Abinda Félix yaka tozwa plan. Yaka tozwa plan. Félix abanga gabi yaka. Oh, bakosala o nini? Hein? Toko manipuler bango, toko soit plan.
kanamba kosuka kapoka totel biso to bengani kanambe totelemela na ba docteur Denis Mukwege mokile telema ye ba madame Niki Alei ba telemela ye mokili mobimba oke bango ba na plan B na bango ba biba kanambe kosuka mabe yona Félix Olivier loba mobali na asisa makambo akena kotia moto oyo bo sisa parce que changement loba tozwa changement na te soki biso tozwi yango boko payer makambo bosali na mboka wana moto moko pamba kamera bendi abia toko nozwa plan batola ba okena na biso nulle part ozobanga nini tanga lobaki changement c'est Martin Fayulu on esprit nezalaki nano abanga ya moni que c'est Martin Fayulu yo Jean-Pierre Mbemba nazotuna nano Jean-Pierre Mbemba yo kakata soni kolinga mbongo Jean-Pierre Mbemba mokolo kokufa okena na mbongo wana wapi Mbemba oyo mutu makasi Jean-Pierre Mbemba kindoki nini yo lata bo Mbemba oyo makolo X Jean-Pierre Mbemba yo ebisenga Félix Tshilolo aza illettré aibo komata kombo na ete aza bourrique de naissance Jean-Pierre Mbemba oyo kisi bato soni Mbemba oyo uta wapi Jean-Pierre Mbemba obotama wapi elongi kako vimba lokosa obimisi pe longi ya Foreman okasa Mohamed Ali na Foreman ndenge Mohamed Ali abetaka Foreman yo Jean-Pierre Mbemba okono soutenir un illettré Jean-Pierre Mbemba oza bolole moko na ebite tala ndenge Félix asambusi yo Félix Tshilolo soka kangi yo te akuimilie yo Jean-Pierre okomona kuna ba miyibi bazobomana na parlement Jean-Pierre Mbemba lobi akosomela bango 60 avions makabo et les éléments pas sobi ba villa aux États-Unis les voleurs a volé les voleurs bamiyibi na bamiyibi bakomi komaka toyebisaka yo Jean-Pierre Mbemba toyebisaka yo ke bakusambwisa yo leader asopanaka te leader atikalaka na personnalité mutu moko bakokunda ye na bamillion de dollars aza te oyo nyonso bozozwa ngo na se ya moi ekotikala na se ya moi na se ya moi leader si lelo tozotangaka Mobutu po azalaki leader moko na autorité na personnalité un leader charismatique soki tata ye Kinshasa sentir ke président ye lelo basoda bazolela bafutaka bango te inane Jean-Pierre Mbemba tala ndebe basambwisi yo tala bota bino Jean-Pierre Mbemba Gombo vice-premier ministre des transports voies de communication azolaka biso nini honorable président alobi na inane oyo akosombela biso 60 avions ça y est ici 60 bandeko nanga Pera bi 60 avions Félix sur le 20 sur le 2020 albaki asoma 8 avions ya pamba 8 avions ya pamba ato de avions pa ba Kenya baboto lelo basali bakor na ba Ethiopie mboka ya ba aventurier bato basa crédible na parole te un leader il faut la parole il fait la parole soko yebi o sala te pourquoi bozo yiba ba milliards de dollars pourquoi mabele ya bino moko bo détourner yango pourquoi bo teki mabele na bino est capable ya unité ya kosala bloc qu'est-ce que se passe malade ça yo moko Jean-Pierre Mbemba lobaki ke armée est infiltrée Félix Tshilolo lobaki armée est infiltrée il fallait bo kanga ba infiltré na bola tabato tato kanyi bango wapi yango bande konanga soki tozo benga bino pays eza en danger mboka eza en danger Équateur eza abandonné Bandunde eza abandonné Bazaïre eza abandonné tala Félix Tshilolo moto lokuta manipulateur ndok obota bana ndok ya tata na mama Omar oza escroc oza na ndoki moko boy Tshilolo
En tout cas, yamona Tshisekedi abana ulingote. Yava pesaka ya komono kuta lingaka te uzwa komona. Po ebaka ozandoki ya kati. Ndoki ya makila moto mombake na toilette na zamba. Soka monika zamba yo na kokotela mabotele na koti toilette. Nzambe banyoka pi fale basoye bandakala basoye na bavur de boduskudu atobuka banyoka area kota na bazamba kuna na kumususu zamba ya kasa ya kina kuna akoti zamba to mona ko koti be papepe uzalaki na ngote soki na bakasa ya nkonga soki bakasa nyolo kusakuna na edite bande kunanga autika ganzu ya ndo mona espace ya zamba te botelma libumweleki ko bilialea biloko msusu leo melima sangebele epesaka candiskule na kati ese sali trombone ezo okomisu ka voiture dendi du botelema bandeko Félix Tshilolo la teka mboka na biso il fait tout